président Tcheko basala ki eje ya koyiba e photo po balandisa ye maloba ya koboma ye nasala nini Nzambe apesa ngai talent apesa ngai don amosala ngai théâtre na bundanaka ndenge na bundanaka na famille nanga na fille na ngai nasali nini qu'il était empoisonné. Et empoisonnement wana eza empoisonnement ou eza suivi na molimo na kati. Eza poison o ba beta ki yango d'abord physiquement. Donc azwa yango pena no na nzoto boye. Après tango délai na ya okufeleki ba mi ko achever na molimo. Si la famille na été outi na monde artistique. Ba artiste belé bo kanisa ba okupa po ba kenda telle place eza ba artiste na ba artiste nde ba bomana. Levé à Outia. Nani? Levé à Outia aye lulu ala te servette à rouge noir rouge kotalama ba noir moké. Azo ya ne lulu penza net nga robeta moto nazana le kambona yote ndeko. Nga nazali ki na bino na monde théâtre. Naza manyanga naza na ndenge oyo nandimelaka Nzambe na ngai. Soki nazaki na nzoloko ya ndako nganga tika oyo yozo sala esimba makambo na ye ezaki na maboko ya mutu il faut que na lobango en face boye mutu nde asalaki ye bongo. Donc la guerre continue. Guerre sur ye zo continue. Ba comédien ba oboma na bango na bango ki mutema mabe eza makasi na milieu ya comédie poison msu ekozwa yo ya nzoto te mesure na photo. Donc aza mutu avril tolinga tozala na ebembe ya président Tcheko. Poison wana eza poison ebomaka bato na ekara 7 jours 8 jours mutake oyo babika déjà oyo basala nakumisi Nzambe ya ozana nakumisi Nzambe papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki kanginga nazolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia Nzambe papa Moïse asaeli nga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous avez contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokate ba kena ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokate moyen pe ba sala opération pesate en tout cas ba na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazo na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki Nzambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout dans moto. Voilà, nous sommes déjà avec les prophètes héritiers Imbole, Ndeko Oyo, Nzambe, Alaksaki, par rapport à Poison Ndeko Nabiso, Tcheko, le président, artiste comédien Mboka Nabiso. Voilà, donc, tu penses qui na Makambu Bele, Ndeko Alaki Poison Wapi, Amelaki Poison Wapi, Tutambolara Wapi, Tuliaka Wapi. Alors, Ezaki, Likambo Zaki spirituel, bon, moi, qui la première partie, nous l'aksaki bino, Moussa Nzambe, Oyo, plutôt dans ces jours-là, et Zaki Bongo, Ndeko Tcheko, pour zapper Mora Bassin Nzambe. Alors, miracle Salemi Nzambe à la Kisi Oyo, et Zaki Akobata Mebimi na Poissa, avec Moussa Linaye,
papa na biso héritier Imbole tozani awa et puis na bande connu surtout une équipe où toza awa juste pour la question to yeba véritablement makambo yo euti wapi l'homme de dit to pesi mbote et puis église code Christ mobima bande ba tala yo na ba chrétien voilà et ça bangoni na ce moment na pesi bino pe mbote bande ko bozola na biso na sengi bo tala biso so s'abonner te s'abonner na chaîne parce que pas mbwama mambo ekoloba mawa eutinda obanga nzambe donc landa biso. Merci beaucoup ndeko second mbote mbote Yves Pan mbote na ba internet nyonso bazolanda biso de partout donc et tout ça on a pour na ndeko ekibumba mbote ouais mbote Yves Pan mbote pe na balandi nyonso tout merci na prophète ndenge répondre à l'invitation na biso merci voilà ndeko Tabita mbote bonjour aussi à la téléspectateur en consommation de différentes chaînes et puis merci à prophète pour éclaircir nos opinions. Merci. Voilà, ndeko lomboto mbote to moni ko visiter ndeko na yo. Ouais mbote na visiter ndeko nanga na ye na dépôt. OK. Donc na ye collègue et puis na ye pe mopanzi sango lokola bino. Mbote na ba chaîne internet so bazolanda biso. Ba itande ke na bino. Voilà, merci président Tcheko quand même mbote pe na bando batala surtout plus ba bengaki bazo ko continuer toujours au sambela pona yo ko tchona mabondelo ça ba onini asenet bon batala yo. En tout cas, je dirais un grand merci d'abord à vous Yves Pan, notre second, Papa Mirakian vous et puis la presse parce que Kibumba la première émission tout ça là qui est Nabino ça a ressuscité des réactions il y a partout dans le monde. Dans le monde, quand je dis cela, namoni valeur ya mosala oyo to salaka. Ya solo soko salaka mosala na yo malamu, ozala na succès makasi, ozala na succès te, tu seras considéré aimé. Et j'ai reçu et j'ai continué à recevoir des appels de partout. Même si na Zambie, il y a un chauffeur pour Jansi. Azana Zambie, Robi, Papa Tcheko, toi tu ne me connais pas, mais ngana ebio. Nazalanga pour Jansi na kumba ba grand car et que na kasumbale salumbashi. Mais quand on a mon message na yo, j'ai pleuré. Il y a des mamans qui ont pleuré. Ba maman Rebecca, ba prophète Deborah na ba Afrique du Sud, ba maman Ghislaine à Londres, ba maman passe et belé ba sambeli bazota to la loko bora ke okokufa te tozomona liwate et pas ina yo. Donc merci na presse na considération. Aujourd'hui grâce il y a moni kozala pe pembe na mosel na nzambe ezali malamu mingi to négligeaka te. Vous savez, nga prophète héritier Imbole, c'est ma nièce qui prie chez lui. Mais tant que yoki passe d'abord nzoka ndaza ka fanatique na rapena mwasi na ye. Maman na pesi yo mbote sikoza na ndako. OK. Alors tant ayoki nanu d'abord fanatique ngaza mondimi na yete. Moi j'ai pris na EJCN et pas apôtre Jean-Robert Ngono la maman Marilène. OK, na kasavu. Alors mes prophètes tant ayoki maman lobi kena kota na le président Tcheko Likambo nini. Vous savez bien que na bunga kala na monde théâtre mais prophète Moye abandi ko bimisela ngai ba makambo moko oyo atuninga oyo na leli avec précision. Oh, pendant que je suis déjà les traitements, il y a beaucoup de docteurs autres traités ngai, mais spiritualité, si je prie, mais je n'avais pas une orientation spirituelle. Parce que tu pries sans orientation. Or, il y a d'autres choses, ceux qui ont un problème. Mais pour prier, pour attaquer, il faut une orientation. C'est grâce à cet homme de Dieu, où il peut aller talent, aller présent Tcheko, nde akundoli makambo akundelo yemwa kolobanga na zana ngana na ba mingité. Merci ndeko Tchukelo Mboto, merci na bino nyonso. Lelo na lamuki bien na ayisenga lo na buto abi okolela pungi moko oyo olala kala. Temana miakola moi libanda mo mpepe wana na monene ditongo etanate. Et tout ce que l'homme de Dieu me dit nazo sala yango. Bola munanga kakande moi ko la social na bino bande konanga inde elingi bomisanga mais nzamba pambola montenu sur la ndabiso na mito. Merci Mosakoli, adresse d'abord et puis na bande bota la biso bayeba relative sur histoire ngo. Comment nzamba ko yebisa yo makambo ya ndeko na biso artiste comédien pour la poison na ye ndeko Tcheko. En fait, adresse d'abord. Adresse, il y a l'église des Annes, université numéro 5, quartier Mososo, derrière station Kobil.
Référence école Maman Mouilou. Je suis le prophète héritier Imbole. Bon, Makamba papa, il y a président Tcheko. Tant que je suis dans l'église, je suis non, président est malade. Je suis brusquement, ma femme me dit, quoi, je suis sous-président, Yoka Son, tout à l'heure, sa nièce Christevine dit, Lunda Samela Palanga. Na bengi na téléphone, tu ni président Kenab. Est-ce que d'ailleurs, à Zobela, nous autres, Malamouté. Madame Nanga Bisinga, papa, comment nous avons président? Pour Madame Nanga Tulinganga Emini, c'est toute sa manière de parler. Depuis le groupe évangéliste, pendant l'ingé depuis Naye, na combien par la bango, place président Tcheko Vandara, déjà parti à porte, na sentir persistance. Donc d'ailleurs, dans le n'y a pas de persistance, c'est ça. Donc, le col la prophète, on dit déjà que ceux qui n'ont que ça, mais pour la montrer que persistance, c'est possible. Tant qu'il y a un spirituel, la monde qui signe à Malamouté, n'a commis Azaki au cocaoté les matés. Cet homme que vous voyez avant de quitter toute cette émission à Outi Moussika. Tu vas trouver na boende pour nous ça peut-être appel de fonds neni to kundaye. Azaki déjà mutakufa. Ngamo la moni ezuye tampoa telema aya côté ngala vandaki poto bandosola. Mais tant kaka vandi, je ne voyais plus Tcheko ngana yebi présent Tcheko te mutabimaki. C'était une autre personne dans son corps. Donc mutu mususu mutavandi na kata nzoto na ye. Oui. Nena bandi ko tu na yeba question parce que nakoki ko bando sambela bongo te sans pour autant na yeba problème ezaneni. OK. Soit, un problème na mutu na tunye yo za problème na mutu na moment on a persistance au sentir présence à ma bé tambola. Donc présence soana ezaki na ngote tanga na yakite. Ya ko sentir en ngote. Présence soana minute on est surveiller ye. Mais tanga na ye e bandi o bouger. Na moment on a malade ne pe bandi makasi. Au moment que bo soana mutu mais azo lela même so bima ya pasi azo ka pasi. Donc ki mona mobali mawa ne na bandi tourner na ici à la confession ici et maintenant. Donc à confesser c'est la vérité. Si makisi au salama bepoye parce que quand tu as un problème avec ton sous yemo cause au koti boye akufi et comme yo pasteur au kosa biso yo bagi a robika bikité. Avant la kota likambo pena yeba afungole linga mutema na inyoso. Au moment où afungole linga mutema nenzamba afungole linga miso. Na komi omona likambo ngondenge bandaki. Ndena bandio tuna question liboso na tunye na bi jour tel bozaki na mutu tel place songolo pakala abi oui mutu wana akendaki bandundu andimi andimi que oui mutu tel akendaki na tunye d'autres questions bat bali banda parce que mutu bazali banda na question na tunye abandi kolela mais so ozala miso molimo omona ke osola na batumi bale. OK. Donc osola na président Tcheko na sima ya mutu mususu moko so tunye question azotikala. Donc on a répondre mbamote ba bloquer aye bisoté likambo nini et tungise ngamo la on constater qu'il était empoisonné et empoisonnement wana eza empoisonnement ou eza suivi na molimo na kati président Tcheko basala ki j'ai akoyiba e photo à partir internet bazwa ki photo na ye po balandisa ye maloba ya ko bomaye. Donc azamutu avril tolinga tozala na bembe ya président Tcheko. Mais bato ebele siko baye barate que dans le spirituel il y a rituel. Tant on a yena kuti makambo wana neza libumu obomoni oyo akoma étouffé. Akoma étouffé constipation ko se soulager te. Masu bezo bima na pasi. Donc okokota la nzoto na été. Ba bebisa ki nzoto. Nzoto ebebaki yaki nzoto ya yete yaki nzoto ekomaki basali échange. Papa monde molimo eza capable à olongola papa chuke nzoto ba pesi nzoto mususu. Donc nzoto ba pesa ki ezaki mutu mususu so tali déjà yebo omona ke oswana mutu a okufa lobo. Ne aza tellement la bonzambe pe katine ta on a bisi etala oyo ekomi cas d'urgence.
Parce que prier, invoquer, na chercher la face de Dieu, il y a trois choses. Prière et dialogue. Na maman msou moi to sambe les arité. Na kanet ya boy moi to prier les arité. Na kaya boy fa to invoquer. Pour invoquer ce que comme on ba cérémonie. Ba cérémonie prophétique. Muta ko sabino te ko ya kaka sambe la tanga comme Yesu et puis c'est fini non. Il y a des choses où il faut rituel salement. À sens que repela et pela. Robe so kota na kata robe sacerdoce kota ma mwanza meza simple te to kanga misu ko ya cérémonie ne to ke ko lukai parce que le roi azaki suna biso ta ko mena bandundu il faut que zoye na bandundu ko zong sai do balongole na kishasa ko bija bandundu dake ne bandundu azaki suso ate ama ko dépendre na mambo sale kuna et comme na bible te bana Israël na Égypte bandoli na gu ya Égypte Papia mon bilo herbe en balingi. Donc mutu déjà so bo acheter bozo bete na molimo akova na bouger l'homme adio le labino pasi. Bo pesa kisi et la musi sou malade. Po makamuna ye ezaki na maboko ya mutu. Il faut que na lo bango en face boy. Mutu nde asala ki ye bongo. Donc ezape na mutu nde azaki na besoin aboma ye. Mais tu retournes à abomé pour la nini. Bato batela ka batu poison ezarate abomé poison moi si na ye. Arobomara po amoni que étoile na ye lingi bando pela. Alors alle kangate alors il faut la écarter. Ba guerre mususu eza guerre ya 98. Mais ba yo bundiso na 2022. Voilà. Mais mon sokoli to il m'appelle au moment avant qu'il a tiré bandeko. Alors poison et koti kaka à partir à photo soit alia kelo comme mutuana azwa kilo ko ya ndeko ou bien comment expliquer biso ndenge nzamba expliquer ki ndinga la kisaki pe na vision wana monde spirituel est tellement vaste que poison cause la ya molimo boke na un hôpital les hommes na terre et cause la ya nzoto boke na un hôpital les monani soit pe monanité mais on ya président Tcheko eza poison au ba beta ki yango d'abord physiquement donc azwa yango pe na nzoto boye après tant délai na ya okupe leki Baomi go achever na molimo. Donc azamu tu fa coupa depuis délai à poison parce que les aki poison oh il fallait passer à 2 semaines. Tant on leki ça 2 semaines. Ndé il fallait à commencer à achever. Na moment même au biso to ça l'émission, la guerre continue. Guerre sur yezo continue. Monde d'esprit bateau bateau molimo ba ko ya go ajuster KO. La guerre continue. Avant hier temps na bandi cérémonie na ABC. Na bina ola na ndakuté na gela libanda. Pour poto ke bandundu na miku au sement de sécher ba même prophète kuna neni en esprit bato ba telemela ba maramba voyage en esprit et ça les maka mutu ako kende voyage en esprit par l'aide du Saint-Esprit neto kendaki on n'a pas négocié on a plutôt cherché sa vie ti tozui ba moina tozongi seli to botoli ba moina tozongi seli le monsieur en question pour exemple moi la mobali le monsieur en question comédien ou bien oui mais c'est un comédien et ça comédien et aussi la famille na été et aussi dans monde artistique artiste belé bo kanisa ba okupa po ba kenda telle place et ça artiste na artiste ndé ba bomana na monde artistique né na auto ba émission na ça liboso na ba papa na monde artistique il y a 3 mouvements mouvement liboso ba finana bango na bango muntu matate donc ba ko côté longanga po oro sa pièce kitoko neni batu batala ngote ba fina yo ba mususu wazana ana aura ya succès mususu wazana aura ya succès te mazana aura ya constance donc soit l'équipe boyebiye ah bo sepela na ye mais mususu aura na ye boganga ba bengi na ba poto ba pese ba mbongo siko aura ya président Tcheko elingaki ganga na période wana batu wana longo bakoma na babiloko to babiloko nzoto la sensation asantaki déjà que muto ndenga okende photo kata ye to kata moto dans un moment où peso yé pas zona na biso na ni aibi déjà que maladie au muto bakotse na nzoto okende dans des lieux arides te pas otelengana te azona rapa na ye po ba demo babi balingaka instabilité te ba demo balinga instabilité te basenga ye sukotsa biso pa bangulu te zwa ndako to polambula te donc malade soit bimiawa aoke pa na ye moko bon mona akoya malade o yeza bongo voilà l'homme de Dieu le prophète héritier lelo autant toujours bien ba poison je crois bien nzamba lobaka tant ma pesa ba prophétie na ya pesa na ba détail nyonso nzamba pesa na ba détail nyonso lelo oyo muto oyo tango préciser obi aza mobali o empoisonné papa na biso Tcheko est-ce que tokoloba muto ngo empoisonné ki batindaki ye
tout ezaki volonté na yemoko tango yemoko so na papa Tcheko ayebisio apesio quand même ba confirmation ya muto yo pesi ba détail o empoisonnaki muto ngo eza jalousie aza proche na ye to eza batindaki to yemoko nde asepelaki sala ndeko na ye mabe par rapport ninga komé ko étouffer je sais pas ezalaki revanche mais akanisaki mabe en fait yemoko muto ana zo ipe problème. Ok. Ils ont eu des problèmes, à quoi il est sérieusement malade. Il est pour naïe, président Tcheko Mtassa qui est bon. Alors, à Luka qui peut avenger. Mais en retour, tant qu'on peut yoka son, à on soit en plein naïe mouké. Ndé ça là qui makamwe banda kobe banda nous ba guerre d'esprit et bandi. À partir de la guerre d'esprit. Et le quoi il y a étouffement et nzoto boy. Le là ça n'avait pas tenu. Il fallait quoi achever. Donc bitumbane za muto alingi ote na motema obimisango na munoko. So na munoko ici te faut mono na cercueil. Donc lutte ezalaki ye fa kota mabele. Papa muto alingi abomo ata soza akitité. Problème ka eza amonoté. Voilà. Donc ozalaka raté po ye azwa kimia. Voilà. Par rapport à dire est-ce que ils ont un délai moroboye ou ils ont un poison na ye tant que l'objet côté qui n'a pas spiritualité. Oui, ezaki délai moroboye. Na ebisaki yango ezaki poison et meme engem meme ba un mois té. Yeso bomoni to va na embo zanzambe. Poison na eza poison iboma ba tu na ikara 7 jours 8 jours mtakei. Parce que déjà côté na stade wana ya osubaté matière fécale et bimate. Bino boye beaucoup de papa atamboli ya yembo ko na émission mais ko tambola ta trajet atamboli ezaki pasi ana subaté matière ebanda obimate c'est comme ça qu'elle n'a comme étouffé et puis accueilli et puis akufi et logo ya liboso na pamboli nzambe za diagnostic même ya hôpital et approuvé yango et puis spiritualité to moni loboko mwindu ko ezo la et la na musalo basala na nzoto na molimo baolanda musala basalaki libumu ekiti so bakamere komona libumu ekiti libumu ezali ya ovimba munene ya ovimba donc voilà mais tu raison de la paix président Tcheko Moko na masuka pour na 2-3 questions comme ça président na eloko moko ya penga qui na première partie que maladie on est qui moi temps ebele ba 4 ans néanmoins surtout il y a poison et côté na ciment te kotaki à l'époque et ça qui est tia comme na ba hémorroïde qui na mabiko na tout ndeko ki bumba question. Oui, merci beaucoup Yves Pan, merci. Atuni bo na bossa na moté quoi. Voilà, moi Sakoli, tout le monde ndengeni no sali service nyo surtout wana. Beaucoup d'années dans des côtés qu'on a circonstances oyo oyebi Tcheko banda kala to ndengeni ni ozwa kaka temps ya osala na clan ya ba comédien. En fait, parce que na nini mususu websa ebiso ake au traiter pena moi ba comédien ebele malgré ndenge moi sina wazaki fan na. Bon, depuis déjà bon moi na nzamba benga ngai na kutana na Francky Lomboto l'antenne azaki directeur à programme à l'époque. C'est à partir de lui que j'ai parlé avec beaucoup de comédiens dans la Sabangonga pour la likabo ya prophétie et à vision. Soto moni likambu na mawanzambe e banda za marambo solo so peut te prophétiser marambo to wana prophétiser et banda ki ko zala exact. Président Tcheko aza mutu ya liboso te o na landeli. Président Tcheko aza mutu ya mibale. Ngai naza prophète so batu bazaki pembe na Chiko bayebi Chiko Pululu. OK. Pululu Chiko quand même il était na point noir. Mutu asungi mingi na mama kambo ebele zanga. Na ba conseil, na ba prière, na ba téléphone, na makambo ebele belé. Na yebi monde ya comédie bien. Il y a baati azapa gabana moi na nga ya église. Elle priait chez moi à l'église. C'est l'an dernier je sais pas si on a dit ça ou pas péché moi. Na yebi makambo ya ba comédien au fond. Ngeni ba évoluer ka pour na bana pour basala la théâtre. Na président Tcheko na ye kokutana na ye d'abord toza ba natif ya quartier moko. OK. Nièce na yende a prière et pas na ngai. C'est à partir de sa nièce pour toi non personne na mbote. C'est quelqu'un de très bien dans le quartier dans un témoignage bien bien. Tant likama oyo ne comme biso président Tcheko. Donc oyo ka été a eu problème na nyan. Il y a za penate o vedette na likam na bino
avandi mopanzi bomone mpe na makambo na bino azwaka kiti mpe na ye avandi azoassiste bino akotaka na mapanga bavoisin azoseka na bana amemi mwana azomele biscuit. Donc c'est un papa, je sais pas, yango moni likambo na ye tomemi yango na motema. Donc likambo na ezaka prophète héritier mtatelemi te kauka nyonso ozomona oyo towana nsima likambo oyo tozolandela yango. Donc à la lettre. Et puis directement je passe pour dire c'est à partir de sa nièce dengai na yebanaki na ye na yebani na ene na moment ya bapasi na moment oyo aza souffrant de to yebani vraiment à fond puis nazolandela ye siko na laki peke aobika bona ozonga aobika. Est-ce que ozwa pe temps ya ko au parler que au landela des comédiens aux landela comédiens na mususu eza so eza na ninga mabeto bo cité pe comme na ye non ezalaki Chico Pululu pe ya Sanam Chico Pululu pe ya Sanam mais ma mususu tokoloba na TVT eza makambo ya ba comédien batika ko incriminer un lié que non bango kuna lié wana ndezo bomaka ba comédien ba oboma na bango kimutema mabe eza makasi na milieu ya comédie. Poison msue gozo ya nzoto te mesure na photo. Ezio ne lamba na yo, ezio na mabele ka place papa Chukia Niati, président Cheko Plaza Niati, OK mtazui mabele no akena ngo. Ba bomeli yo bongo. O bank sana prophète. Bomeli yo bongo. Te babele no ba ozwa te. Prophète na papa if na retourne la question. Ouais, vas-y papa. Ta bank sana déjà. Prophète. Bible lobby ce qui Satan attaqué to bayaki mi balé. Ce qui yo attaqué bango bakozonga pe bakoya au centuple. Précaution nini oyo zui kuna ndeko na biso Cheko. OK. Po na minute yo to lobaki aza déjà na bitumba. OK, monde spirituel ba ki bato ba ozala aveuglé. Mais nzamba la kisio. Oui. Parce que ndenge nzamba la kisio wana c'est que guerre et bandi susu ya makasi. Parce que précaution nini zui pour le nom de susu ndeko na biso po ba kozonga. Po ndeko na biso atelema libela alunga diable wana. Po to lingi na biso ku fate. Voilà. Non ngane makambo soloba ngape nazo faire partie na ba comédien. Oh lobi ke to linga te to yebi yango. Siko na biso ba comédien to landa na ndako. Bon. To sala nini? To lukelo nzambe ya solo. To po makama mabe komi ebele. Voilà. Nazolo beta que comédien et que journaliste. Voilà. Nanga imo naza impliqué. Il faut le barrer bien nouveau journaliste. Bravo non c'est Toyambi. D'accord. Précédente dans Lobaki dans le mot spirituel il y a rituel. Omoni nzambe so kotili kama mutu ezate po mutu anazonga suna problème wana. Combat et ozalaka. Ata biki combat musu ekoya ya maladie mais il y a combat à justice. Bitumba et si la kaka jour to tezolo likolo. Donc bitumba e kozala meilleure forme onde to longa. Donc oyo ne et aussi la précaution to zui ya za mabele a bien. Amabele a bien pourquoi parce que aza obéissant. Comment dit l'artiste mususu okoko talikamune a na tetitesse. Oyebisi yeke lokola to tchenza melakata makambo kokota zunzi ya musute mais lokola malade ya position ya faiblesse ba memeli nganga kisi na ndako andimi akoti nzamba sangala te nzamba bibendi akiokufa déjà dès le premier jour na yebisa ki qu'est-ce qu'il faut faire na yebisi tala eloko il faut to sala yango yo boye na silisi na sengi mbongo te ngana sambeli j'ai fini na sengi mbongo te yemo ko azui mbongo Mutazobela azui mbongo apukami abisinga papa action de grâce dans la déjà acte wana egangi na lola amen donc soki nzambe a permettre que yakupa offrande wana sikoyo ezoganga te donc précaution à liboso mbongo nena déjà za liboso nzambe nzambe lobi était souvenirs sont constamment devant ma face avant na ya émission boye. Tant non pasteur prophète a besoin d'émission il faut y aller na oya na moni message à glisser lenga ya mpesa pour na futa ticket na ya acte wana lisusu eko ganga boluka ba précaution to la tse banzete te ba précaution za na bonne foi na ye considération to pesa nzam na moment oyo na lakio na télévision ozomona président Cheko Kalate en action na théâtre. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute,
nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32 la qualité mais beaucoup plus les autres aux banana prophète. Mais n'a interpellé tout le monde interpellé tout le monde qui est par rapport à dossier na poison. Donc on va révéler au mouton empoisonné vient na lobby wana. Batangeli va payer sur la précision et ça pour comprendre la réaction na yo mutu ango ba yebiso etel mutu etel ne mutu sali yo et ça yo na komisika kanzambe parce que tango moniteur na kendaki na pas ba docteur na sali ba examen on na ba kombote endoscopie ndeko na nyokwa mi examen à $250 oyo na minute on en urgence bazo ko sotio excusez na Nice bazo pompo lokola kwado ba la télévision ba mona kati na yo na souffra li mezo vimba lokola libo lokola pine bazo bamba bazo bimisa eza na fuite endoscopie na ko sala ba anapate on na yeba kité anapate examen on sala ka 10 jours bazo musuni ba maso ba monaka ba ke ko étudiant pendant 10 jours mbongo ebimi elongo na famille na docteur Mogijo maman Henriette Ngudi ba Fasco Chéri ba neveu na ngai na yeko yeba ba kombo na yeba kité. Mais ce coup, poison est banagité na mundele. Mais quand le docteur Mogijo a écouté papa Félix Manjata na des bonhommes na Shekina, soza na église Shekina à Aigle, on a kala, au moins centre il y a un papa ça la télévision, ça la message na télévision té. C'est un témoin de Jéhovah. C'est le papa là talanga ya bika mwana aux amusika et poison peut début na zakina noté. Abi aux amusika mais Mogijo atindo alingio mingi parce que maladie na kuti kati na ya bandeko ndeko moni soki poser côté moto et comment on peut sana ba organe mususu oyo faible. Donc Jésus est obligé après traitement oyo spirituel traitement oyo na zola na indigène oyo simana yango il faut que les sous penda ba examen yango na regretaka ya solo na sala ka théâtre na za mobola menza metanga komisinga pene sika oyo mwa kombo ezali bakulutu papa Massoum ba président Lombe tango cheko asala ka service ba service nyonso matanga mindondo matanga nani cheko asala ka service nyonso azwaka tambonga maite
mais pour la nini tango balipamboli mususu ezali koya oyo kita mususu neti ya mama Denise est-ce que mutoko la Cheko penza tango mama Olive abengisa biso komba Cheko liste yaka na groupe yoka son mais pour ngati le naza la deuxième liste mama Denise limbisanga mama vous êtes ma mère nazana posa ngai pe posto ki nazuni ne fiske carte wana ya soins médicaux wana ba examen musu etikela na ngai mususu ya minene après poison oyo parce que na seniaka na ebité parce que bakanga ngai anapate lobaki nazana nini nazana oyo wenga cancer la bandi cancer na muchopo début ya cancer donc nazana na traitement ya cancer na traitement hémorroïde na traitement ya poison na traitement o mususu ezo bana teme muto yemoka papa manjata nda yebi c'est un papa sage oyo azolobela nga na ndenge ya nini ti poison ya ko yebana batebele ba lobi ta mususu frère c'est vrai ndenge prophète a lobi ebele to kanisaka kinga kati bokenda quand même batapoto ba biso kinga kati to kenda kuna mama ya mbibiso biloko ezawana etandami na yango mutu nyonso lia selon kuna yo voilà ba journaliste to kenda kuna maman Olive ngo ako empoisonné bino kaka empoisonné biso kaka bongo en vrac vous comprenez donc to longo le kivoki ya kinga kati ya bato ezaka kake biso na biso ndenge papa lobi to lingani te hein Cheko c'est votre frère je ne mourrai pas amen nazo ba pelle bato presque nyonso ba lobaka lo mourra même na poto bazo sambela j'ai des messages je ne mourrai pas je vivrai avec Dieu parce que nazaka na sama kolanga na sama kolwanzambe. Merci vraiment question exatée. Président Cheko baloba mai na pamba te. En tout cas quand batangela ko kombo ya ine na wana o asali o madele on va terminer la vie là. On a mis conscience pas dans ton cœur tu te dis au sali et l'autre côté. Je ne sais pas. Ezana ba prière monsieur na psalm pour na ebi atanga la Bible moi muke et ne sike zolo bake na sam tant bazalaki na pasi na sister ki bango atakisaki na lakisaki passion mangai tuna motonyos même il y a un frère un jeune artiste na kao kwa sabe mota na pesembo te seka zali ba yebi comment présent Cheko se comporte moi ma façon c'est la logique na linga comment na tende konanga moko souffrir même na kati ya famille même na kati ya famille na koza na mbongo moko boye na bombi na sala konzo na ngai mais soki na moni ndeko moko akwei malade eza na quartier na toute la maman mususu pondu bana ni abasi bavandi wana balingi sala te menga na zwi pondu wana na tuti c'est-à-dire ma façon nature ndenge nzambe abota ndenge nzambe akela ngai nazana lolenge na ngai c'est la compassion soki motema malamu na ngai okobela okobenga nga na tournage senga nga aide nazo aider yango nazo sala yango au fond du cœur na amour du prochain pour apporter un plus na vision na yo na film na yo na makambo na yo mais eno ke nazo ya epai na yo sima nango na sala nini na balukela yo peut-être nazo acteur na yo actrice na yo tona na diaboliser que non mondongo za wana Cheko za na niveau na yo te mais yo yebeli wapi voilà na yo acteur to actrice ozo kende sika ozo diaboliser mais Cheko aza na grâce na ye Cheko aza na ba don na ye bomona ki ba mama musu baza ba mama musu na kambaka lelo naza susu atana eloko moko te ni caméra ni eloko te mo groupe e fonctionner ezate bolimbisanga ndeko wana nzambe nde na fundi epa ya nzambe eza honnête na la police ba yibi yo mais ozo ba mutu te na ki ko porter plainte contre l'inconnu epa ya nzambe hein mais prophète héritier Imbole nzambe amona ye akopesa numéro c'est un homme de Dieu azopesa nga précision avec exactitude ya lelo na tongo na dégager na ndenge mo lokola diarrhée mais alobana nga ki biloko ne sa nini ekobima huile d'olive alobaka pakula ka soko yoki ezobima lokola engrais mais on va sentir peu moins corps étranger na kati na yo bon nga nazana misu lokola monsieur na nzambe te nous sommes na ke corps na nga yaya sabitambi nanga oyo tu peux imaginer que sabitambi oyo ba pose comment kolongwa be kai nazo benda ngo boyi nazo benda na koma pal tala makolo lelo na komi na 50 kg nazo peser lelo 50 kg sur 74 kg na peser
hein na pesa 50 km traitement nazo joie et spirituel maintenant si on a kangami po oh nyuso zo bana ngana sa nini na butu lelo na lipongi moko oyo alobaki na ngai oyo na baki na moni ne tongo etana te oh nyuso zo bana ngai ngo zo salema na yaki awa moko ezaki mwanzo tuma faiblesse mais tina nazo loba boy je suis guéri mes frères et sœurs vous qui me suivez de partout. Amen. Ça c'est bien. Mais yonde ndeko keba. Tobeto otanga kombo na voilà. Président Tcheko, auto si sanayo, tozongi la prophète. Les émissions sont passées, talib émission première partie. Réaction à ma collègue non ba comédien, ba président ba plateforme ba association nyonso ba talio. Toza ba ANTPC, toza ba association ebele, ba émission tout ça qui bosso les kaki. Réaction à ma collègue nayo ezani parce que tout le monde a chuké ayo rendre visite mais il a des casquettes. Mais ba comédien nyonso en général tant ba moni moko na bango za empoisonné parce que vous avez une activité nyonso ou ba comédien ba saraka. Réaction na ba ezani. Et puis ce qui est sengi au solanaï na bande konayo so na bango senit mon botala yo et ça du monde de téléphone et puis moi remerciement na bande ko ba check na mabondeli et puis l'homme de Dieu de tikilo message na suka na bana na Nzambe message numéro de téléphone prière surtout plus la bande on peut baza libanda bazotala biso. Merci la question second na bande konyo so ba message parce que na lobaki bien que je ne voulais pas depuis na bela na bunga kaka na monde na biso ba activité na mona ba mabala bande ko bela bazo papa maswako babali na otala bino na internet kaka na zona ba mariage bande ko langa bazo sangana ebele sengo mais ngai moyena koma ezate voir même église na kasavu bukuna na opala pas passer Jean Robert solo aka na téléphone na ko raso okende parce que na komaki na moment moko distance on a ko sala on a ko kenazonga noki 1 heure de temps est belé o aka libumango il faut sa toilette il faut passer rouler là tout consort mais na bande konanga ba collègue belé ba comédien ba oza message et belé bazo benga ni ba chuke ba za surprise bande belé bazo la surprise hein bazo benga bazo compatir mais groupe évangéliste en tout cas malgré na sala les galbo nga yoka son mais groupe évangéliste pasteur Kobla papa de Vos tout le monde en mouvement à part groupe nga yoka son na travaga sous-souté bon on fout espace exacté même moyen retourner ezalité mais na vivaka na musala oyo assistant ça va président Moussoussou ba président Moussoussou ba oyo bazo sango malembe likambote parce que toza bien likambo ya alema bana kufela ki mwasi ebele baza concentrer pe kuna ba président JP Massamba bazo benga na na posaka ya pasteur Jean-Paul Mayata na benga ko ya Jean-Paul Yaya na bandeli sosu ya Jean-Paul malgré de loin prière na yo mais présence na yo tango maumba kufaki papa waki ko assister nga physiquement merci na bandeko banso o batali bazo benga ngati lelo mama Ghislaine à Londres mama Mapasa Séraphine à Londres ba bandeko nyonso ba Yannick Dimbu ya Deline Dimbu donc ba Thérèse Kwalanga Maman Blandine Sotomayor na États-Unis, maman Nene Lili Konde na Finlande. Ils ont un bateau soutenir financièrement la prière. Nous avons un bateau bazo promettre, mais na sengi pena bande ko ko mona ke akuka belangai caméra pour groupe continuer parce que na déjà na biki. OK. Na biki mais financièrement parce que nous avons musala sala théâtre kaka. Tala ba modération na sala kana ba fête tout comme ça ba to sepela mais na ba contrat mususu awa ya mariage mwana sala ngo exacté je suis parti dans un chaos na ne côté je ne travaille pas oyo nzambe asimbi motema loka ba ndeko mususu loka docteur Mugi je bo sungangai à part ma famille maman Henriette Ngudi maman Titi Thérèse bo sungangai enfin que na télé manazonga la musana le numéro c'est plus de 143 900 360 287 plus 243 900 360 287 baza ebele ba oswanga pour urgence na Kasumbale sa Zambie pour urgence ba grand car merci mingi pour nous monopoliser parole te nzambe azana biso merci à vous la presse oyo ba ndeko nangai to koma pe na presse bozo sungangai mena sengi message nangai suka mama Denise Tshisekedi Nyakero. Maman Denise Nakata Fondation
s'il vous plaît. J'avais beaucoup parlé de ma maman Chako. Que maman Chako a été le côté. Au Salaki Nyonso. Peut-être répondre à maman Olive. Maman Olive, jusqu'à présent, vous êtes notre maman. Hein? Maman Anita Luamba, Oza Pembeni Wana, maman Anita Luamba, Oza maman Nabiso. De Binu Balé, la maman. Mais carte d'assurance santé, en tout cas, président Lombe, président Masumu. Vous en avez besoin. Bon, ça, il a en urgence. On a continué le traitement. Merci, Ming. En fait, pour finir, moi, il a fait un numéro à contact. Merci beaucoup. Je remercie Bino Presse de l'invitation parce que c'est pour moi la première fois qu'on a tourné l'émission en Boé. Je suis vraiment à l'aise. Merci. Le président Tcheko a mis sur Batunioso et Bandeonioso Baolanda. Kenzambe so alinga pesa yo deux fois une vie heureuse. Toi doubler le ozanango à ça rassemblant à Roboma vie à Liboso. Muto ayebi bien et ça job. So azaki a tourné toute l'émission et ça biso job. Tant on perdrait ban yakini. Groupe Yoka Son, tant que Ozonga na pesi prophétie et Ozonga na gloire pe Ozonga na succès mususu. Donc muto bozomo na awa to uti na musika. Obomo na to vandi bo to uti musika. Donc nzamba zwi biso musika na malado oti to vandi na ya tamboli bo lokumu eza ya nzamba. Na sengi na place na ye bandeko ya mutema malamu Tabita Dorcas balinga bakendo kunda ye bolamu ndegangaki. Po alatisa babola asunga batu yango ba potre baye basambeli ya sekui muto aza na maloba ya nzambe na ba pièce théâtrale na ye talent ezananu bino bato bokenda kobwaka mbongo pa ba musicien osopi dollar okeli yango mawate sopa dollar na santé pour guérison ezonga très rapidement biso tozopesa losambo arozana besoin lia azana besoin à mela secret à mela mai ala na ba condition vraiment bosunga ye botia ye maboko aza artiste tozela ba artiste ba kufate bon to ya na ma fleur naza mosali ya nzambe na sengi pona ndeko kola kozanga te ko pambola yo. Je suis sur plus 243 82 654 1500 plus 243 82 654 1500 Nzambe apambola bino. Avant qu'on finisse, président tu vas autant comme moi mouton na souka. Momi na souka. Te na bondeli atangi. Est-ce na tangaki déjà? Na bika ka Kulutu. Kulutu. Amiyebi. Kulutu. Donc Kulutu Amiyebi sikoza donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Nabino Soto Bolanda Ibiso na ba différents chaînes bozotala to komi vraiment na suka ya émission ezalaki ba ndeko yo to yambaki prophète Thierry et puis prophète héritier Imbole et puis na président Tcheko surtout pour na masolo ya poison oyo ezwaki ndeko na biso pe ezaka physique te eza aussi spirituel. Je crois vous comprendre mambo ebele à travers cette émission. Tokutani très prochainement na ba numéro mususu. Même dans la base d'internet, même il y a un frère, un jeune artiste na Kaoko à Sabemota, na Pesembo de Segazali. Bah yebi comment présent Tcheko se comporte. Moi ma façon c'est la logique. Na linga comment on attend de konanga moko souffrir. Même na kata famille. Même na kata famille, na koza na mbongo moko boye na bombi na sale konzo na ngai, mais soki na moni ndeko moko akoyi malade. Eza na quartier, na toute la maman mususu pondu. Bana ne abasi bavandi wana balingi sala te menga na zwi pondu wana na tuti. C'est-à-dire ma façon nature ndenge nzambe abota, ndenge nzambe akela ngai naza na lolenge na ngai, c'est la compassion. Soki motema malamu na ngai. Okobela, okobenga nga na tournage, senga nga aide. Nazo aider yango, nazo sala yango au fond du cœur, na amour du prochain. Pour apporter un plus na vision na yo, na film na yo, na makambo na yo. Mais eno ke nazo ya epai na yo, si manango na sala nini, na balukela yo. Peut-être nazo acteur na yo, actrice na yo, tona na diaboliser que non, mondongo za wana, c'est quoi ça na niveau na yo te mais yo yebeli wapi. Voilà. Na yo acteur to actrice ozo kende sika ozo diaboliser mais Tcheko aza na grâce na ye. Tcheko aza na ba don na ye. Bomona ki ba maman musu baza ba maman musu na kambaka lelo naza susu ata na eloko moko te ni caméra ni eloko te mo groupe e fonctionner ezate bolimbisanga ndeko wana nzambe nde na fundi epa ya nzambe eza honnête na la police ba yibi yo mais ozo ba mutu te na ki ko porter plainte contre l'inconnu epa ya nzambe hein mais prophète
héritier Imbole Nzambe amona ye akopé sa numéro. C'est un homme de Dieu. Il a précision avec exactitude. Il y a on a dégagé un diarrhée, mais alors on a dit ça nini et obima. Oui, l'olive a bagagé par la race au et zobima le rôle engrais. Mais on va nous sentir peu encore étranger la Katina. Bon, nga nazana mis le rôle à monsieur Nzambe té. Nous sommes que corps nanga yaya. Sabitambi nanga tu peux imaginer que sabitambi oyo ba pose comment kolongwa be kai. Nazo benda ngo boyi. Nazo benda na koma parle tala makolo lelo na komi na 50 kg nazo peser lelo 50 kg sur 74 kg na peser hein na peser 50 kg mais traitement nazo joie et spirituel maintenant si on a kangami po o ni sozo bana ngana sa nini na butu lelo na li pongi moko oyo alobaki na ngai oyo na baki na moni ni tongo etana te o ni sozo bana ngai ngo salema. Faiblesse, mais je suis guéri, mes frères et sœurs, vous qui me suivez de partout. Ça c'est bien. Mais on est de Kokeba. Les émissions sont passées, talib émission première partie. Réaction à ma collègue, non, ma comédien. Président de la plateforme et de l'association Nyonso, Talio, tout ça, ANTPC, tout ça, l'association Ebele, l'émission, tout ça, il y a les kaki. Réaction à ma collègue Nayo, parce que tout le monde a tué, à rendre visite, mais il y a des casquettes. Mais les comédiens Nyonso en général, tant que Monique, moi qu'on a empoisonné, parce que vous avez une activité Nyonso, où les comédiens vont ça. Réaction à ma moisani. Et puis ce qui est sengi au solanaï na bande konayo sona bango senit mon botala yo et ça numéro de téléphone et puis moi remerciement la bande ko ba check na mabondeli et puis l'homme de Dieu to tigelo message na suka na bana Nzambe message numéro de téléphone prière surtout plus la bande on peut baza libanda bazota la biso. Merci la question second na bande konyo so ba message parce que na ba bien que je ne voulais pas depuis na bela na bunga kaka na monde na biso. Activité na mona ba mabala ba ndekebele bazo papa maswako babali na otala bino na internet kaka na zona ba mariage ba ndekolanga bazo sangana ebele sengo mais ngai moyena koma ezate voir même église na kasavu bukuna na opala pas passer Jean Robert solo aka na téléphone na ko raso okende parce que na komaki na moment moko distance on a ko sala on a ko kenazonga noki 1 heure de temps ezebele. Oh, regarde les boumango, il faut sa toilette, il faut passer, rouler là, tout comme ça. Mais les bandes de konanga, les collègues, les comédiens, ils ont un message, et les gens ont bien, ils vont choquer, ils ont surpris, les bandes de ils ont la surprise. Hein? Ils ont bien, ils ont compatis, mais groupe évangéliste, en tout cas, malgré la salle, les galbons sont mais groupe évangéliste, Pasteur Kobla, Papa Devos, tout le monde en mouvement. À part le groupe Nangayoka son, na travail sous-souté. Bon, on faut espace exacté, même moyen retourner les alités, mais na viva kana musala oyo. Assistante à ma présidente Moussoussou. Voilà, prophète là la question pour na yo puis moi pour la présidente Cheko. Au début président Cheko habillé à na pro-pasteur au alandi la qui a contre Jean Robert. Mais quand il y a une révélation au Bimisi, je me dis papa n'est moi mon limo. Nous allons permettre d'être mon union sur eux. Nous allons pas la vie. Comment est-ce que vous avez ma union sur eux? C'est ma première question. Bon, là on répond de par la Bible. Nous avons besoin de payater. Si nous avons besoin de vie, nous avons utiliser Tanyama. Si nous avons besoin de sauver, nous avons utiliser Tanyama. Donc c'est pas ce que vous avez papa na yo ya molimo. Il faut Zamba aller kaka. Dieu ne s'oblige pas à respecter les affinités des humains. Zamba Zanzambe. Et bon, soit à qui les Camerounais comme là qui est à Paris, tout à Londres, il faut que tout le monde à l'approche. Donc, Kolo a autant de nabiso na makabo a pia ibiso. Ce qui papa na ya molimo, azana likabo ya vision te a omona ya ngote. Pour mona, il faut zala na don wana. Je respecte beaucoup papa et Ngondo, c'est un père pour nous. Mais biso to zui ndeka rangolu ya komona. C'est pas que tu comme une parapluie na azana tata na. Mais vous travaillez en associé, pour prier après à papa na yanda pour faire son devant. Bon, et ça ma directive. Si Dieu ne m'avait pas dit de travailler en association, je travaille de ma manière. Parce que peut-être tu as dit mais le mot, on a dit mais la rituel, on a dit mais la assan, on a dit mais la robe, on
on dit mais la mafuta, maintenant nous y dit la mafuta te. Mais tous nous faisons le corps du Christ. Là on ensemble à 7h na baxi Pierre moko, tant papa on a 12h à baxi Pierre. Donc il y a problème te. Mais tout le baté que il faut quand nzamba les capata tata na donc nzamba sauva mokili oyo na muto biso zoto yebi ete yo yebi mari. Voilà, merci Tozongana Tcheko pour tout il peu moi temps après moment quelques questions. Alors oyoka ndenge nita musakule otala yo azobimiselo makambo nyusu toyoki ensemble na bandeko. Et puis les jours ayaki kolala na yo. Est-ce que ezaki na bokeseni na ndenge bana kolala liboso na état ya maladie ya poison zaki na non? Yves Pane, merci beaucoup mon frère, merci à vous tous. Nazo répondre de cas pour merci. C'est vrai ce qui dans le but les autres ça l'émission mingi que prophète Azala ils a sentimenté. Dans le but bien que naza mondimia prophète héritier Imbolo te magaza na kaukau. Mais j'ai des témoignages na yo kaka. Na mikolo ko makuna. Aza mosela nzambe oyo naza na frontière te. OK. Makambo to monaka avec preuve à l'appui etindaka moto. Soko zana molimo na nzambe ata soki na komi mondimi akuna te maintenant s'attacher na zoepe lokola papa na nga molimo. Ça c'est bien répondu. Comprenez? Alors tango ayaka na butu wana atali ngai alors tout ngai expliquer ngai obandi ko bela depuis quand parce que ça fait longtemps que mona oté na télévision mais madame nanga zo tuna yo na bano expliquer banda dadi di kambala parce que bino boyebi ke ngai ndeko na bino nazalaka mingi show na magambo izalaka ya biso ba artiste et comédien banda de fente mindondo ata soki na organisation ANTPC nazalaki te mais okamaka tant on commence sur place wana sike magambo ezali baka ba mama Marlène bagangi ba Fatou bagangi Tcheko makambo eza ya yo tellement nano ko silobate kende na micro et ndenge wana nazwaka possession et ce qui na bandi ko ça eloko moko pepe etikala ka bongo nga bi depuis enterrement ya dadi di Kambala parce que je m'étais donné ya dadi azaki moko groupe yo kason pezaki ai banda groupe évangéliste si ma service wala na expliquer papa mais ya komi na moni lokola papa abimi prophète abimi ayetu na ngama mosusu ba chaîne moko na banda omutu na place tel ozalaka place tel parce que est-ce qu'on a na PSTV place tel maramunini nazomona boyebwe kan po bala mo etike ngai sikoyo ngame mutu nga expliquer makambo mosusu ya santé ndenge tie komi lelo ya ba poison mais ya akena ngai oh ti abinanga bon ça va somba to soma huile d'olive rapidement huile d'olive atini nyesi nanga Christevi ake asombi yango aye a prier pour nabi eza so huile d'olive te ko makila na Yesu pakola yango sikana so ko douleur lelo ko la pongi ya malamu oko dégager mais-il que makambo ezeuti na mboka ngana vandi bo mboka ngai bo kwa biso baba manyanga mfumo lembla kale ga manyanga kuna traverser le rose kuna na biseke ko ba ga bien manyanga ndena c'est que makambo ezeuti na famille na biso na babina ngaka okolala pongi malamu oko dégager biloko nyonso yo bakota basala rituel repas na yo nzoto eza yo te bacha yo mal à l'aise na nzoto mo sala musala na yo malamu ezate mo yo tambola te makolo na yo aloba ba makambo yo ezala réel a prier ka ponanga akena ye mais na mutu azali na culture chrétien na mwana nzambe moi c'est ma façon et matabi ba ndeko nta boyaka on ngoza na ya mingi te mais ya zota mo secret zota mo jio bongo boni na mosel na nzambe oyo nzambe atelemisi aye alobi liloba de la part de Dieu. Ma nature c'est comme ça. Et du coup, na tongo na ngwaye, tongo na buto na lala pongi moko, c'est vers 3h du matin. Na bandiko na 3h na dégaja na ndenge moko ndeko na ngai, libumongo ezaki na tufuma. Donc problème ba matière moko na zo bimisa ya kilo lokola nde bachanga ba kayas et bimaka mabanga mike mauvaise odeur. Il faut na ganga mais na butu wana vers 3h du matin na dégaja il est là na dégaja grave ti na kola la pongi ti tongo et aye le susu c'était hier matin aye le susu abani mena ko yebisa nga ya rubi
mutu asali yo boye aza mwana mobali aza mwana mobali namoni na otanga kombo na ye ti soki émission na otanga kombo na otanga yo kulutu prophète nayebi nakosala mwa parenthèse ya koloba ke ya Mike Mundangandanga mpe à ton âme. Mike Mundangandanga, commandant Mundangandanga, ti lelo nazo diffuser ye bana na ye Prince Mayinga Mundangandanga bayebi. Pourquoi je l'ai dit? Mundangandanga akufi ayebana kina bato ebele. Ngana zaki leki. Mais tant Mundangandanga akomaki malade. Moto apusanaki pembeni na ye oyo bandaki kobenga ko aider kolongola injili kokende ti kitambo na Jamaïque pa grande sœur na ye Mundangandanga kufi Mundangandanga moto apesi ye ascenseur parce que akomaka moto akala bato bakipaka lisusu te ebema Mundangandanga ebimisaka polémique mais moto même famille balobaka non soko olingo tuna Mundangandanga ifo tuna cheko tinenga kufaki na hôpital ya kitambo Mundangandanga même ba bazalaka ba proche abande pe ko tourner na bango ba sundolaka ye. Moi j'ai na kotaka studio na sala chanson na benga bandeko ba yemba hommage à Mundangandanga. C'était moi. Et Mundangandanga zokita na libulu même na lelanga bi vie ponyo salinga be mais na lotaka ye abana kaka. Oyo sali pona ngai na motema malamu yo zaka nango makambo sala ka pona bato. Tika Nzambe yo kende bwenga na kebo abitika Nzambe abimisa na mokili na tangi Mundangandanga ya natina père à son âme mon papa Mathieu Matondo sans souci. Je sais le pourquoi je l'ai dit. Je sais le pourquoi je l'ai dit. Papa Mathieu Matondo sans souci. Maman Zozo paix à ton âme. Tu sais quoi zalaki yo akotaki maman Zozo na morgue. Mais la gars dans la famille dans la bana maman présente belle ya zalaki mais muta kotsa maman Zozo na morgue cheko na simba maman Zozo nazo kote na morgue. Je sais le pourquoi je le dis présente belle masamba a ebi na sali ebele pe groupe yo kaso ebeng sakabato ebele baba panga alfar maman chaque fois zaki muta kozanga te awe ya kasoki na kamasaki awa badodi donc soki tournage yo kaso en tout cas bande konos ba ya kapé bakendaka ndeko nanga merci beaucoup. Alors voilà un peu Nanyo Soana kaka pendant tu as posé question à Nzambe azo sans la vision levé à Outiao nani levé à Outiao aye loup à la servette à rouge noir rouge kotelama ba noir moké azo ya ne lulu penza net nga robeta moto ti eloko intercalé na porte na habité za la vision hein pendant il doit l'émission ti a tourné à Zongi on a vu à Thiago Poisson nazana likambo na yo te ndeko nga nazaleki na bino na monde ya théâtre naza manyanga naza na ndenge oyo nandimelaka Nzambe na ngai soki nazalaki na nzoloko ya ndako ya nganga tika oyo yo ozosala esimba ekosimba te parce que naza ata na lien moko te na bino na esika oyo bandeko mosusu bakendaka voilà un peu ça. On a bimisi wana hein boli misanga ye donc ezokende wana tozoni ngolo biso minité président Tcheko s'il vous plaît toni pena ngolo biso minité mais beaucoup plus les autres tozolo bani na prophète mais na ngina interpeller ba tout moi to interpeller ba tout moi le moins qui par rapport à dossier na ya poison donc va révéler au muto nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale
monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo nzambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo nzambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nale Biblia bisenga senga nzamba londe. Nale Biblia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba londa ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Lele lele lele, mesa wafako. Lele lele lele, mesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye. nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe
ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola